Bonjour la famille, coucou à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakati ya Mabota Labino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bandeko Nanga. Shalom, shalom, d'avoir homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko. Na bandeko na biso église ya catholique. Yenge, na bunu ya Congo, na église ya MPV ya Longo. Matondo na bakimbangiste, bandeko nanga. Salam alaikum. Na bandeko na biso ya ba musulman. Pourquoi pas bonjour na ba oya biso ya témoin de Jéhovah, néo apostolique, église ya Bima. Et puis tobo santé ya MMA peto pesi bambote lisusu na bande konabiso ya armée d'Isali ya néo apostolique. Voilà na dewey bino nyoso tout tendance confondue. Bozali bienvenue na kati ya sous les baoba et pas ya mama leki na bino la danoise. En tout cas au koti o like bo partager tozwa un plus puis toyeba au vraiment au juste balingi balobela biso nini epa ya docteur Wapiti. Toko analyser maloba ya docteur Wapiti na sujet o etali ya pasteur Marcelo. Toko analyser yango alobi nini na kobala na ye sito, alobi nini na ndenge la mort ya mwasi na ye na comportement oye azokolakisa. Alobi nini bandeko nanga yango nde tokoya na boke na lombango tokoya koyebisa bino bino moko boyebi. Pasteur Marcelo akufelaki mwasi na ye précisément tozo kene na 3 mois yango yo ekoki akendeki na Turquie makambo elekaki kuna biso na bino toyebite. Et puis mwasi asili kokufa mais hôpital mwasi azalaki eza hôpital oyo ya ba bebel, hôpital o babongisa ba zolo ba mabele ba masoko ba libumu kokata bakobakisa ba hanche bakobakisa ba mole ko bombe ba zolo ko lift longi ezalaki hôpital wana nde oyo yende kona biso asilaki kokufa yango bomonaki ba rumeur ebimi ebele mais na munoko mobali na ye alobi ke mwasi na ye azana bebel na ye oyo abotama nango deja bino moko boyebi basi ya baluba akumisaka mwasi wana na ndenge moko kosakana te nga na kanisaki mwasi wana azana top mutu na yebi pete mwasi akokota na kati ya Marcelo soki akozala penza na esengo ya koyokaka maloba nyonso Marcelo alobaki. Vraiment ayaki koloba na biso. Et puis bandeko nangai bino mo boyebi mikolo yo ndeko mobali azote ya kaka na chemise ya kofungwama atie polo na se chemise eza ya kofungwama. Bandeko nanga ba conseiller na ye boza wapi mutu mobimba ayokaka conseil te. Un pasteur renommé lokola Marcelo akoki jamais koya kote ya amata na chair na chemise ya kofungwama. Ezali vraiment respecté na nzambe oya keli biso et puis ezali respecté na batata oya minene ba mikonzi ya mboka oyo nyoso bayaka na kati ya église na ye na ba oyo bazali kaka bato normal respect ezali te. Il faut akanga ba chemise parce que akoyi kofungola veste mais toyebi kaza na chemise na se mais ya lati chemise ya jean et puis ya léger aza kolata mikolo ba chemise aza kofungola ba bouton nyonso bandeko nanga e bandeli ya liboma yango wana obino bozoyeba te soki bosambeleli pasteur na bino te bino bato bozaka bafana kwiti na ye boyeba ke libozali moto aza kote ya bino liboso na bino azali moto ya liboma. Liboma ezalaka ndenge nini bandeko nanga eyaka mingi na ba veuve na ba veuf soki bakokufeli o respecter mibeko ya coutume te bandeko nanga okozwa liboma. Bandeko nanga bakosa bino te coutume eza eloko moko ya makasi. Bible oyo nyonso totangaka ezali kaka ba coutume sur coutume. Soki bondimi ngai te bandela Bible na yo okomona biloko ebele eza ba coutume yango nde eza kuna na kati. Sikoyo yo muto balaki na coutume yo muto lelaka mobali na ngai apesa mbongo libala te toboti bana 5 toboti bana 4 mosala na oka kolela bapesela mbongo mais yeba keso bapeseli mbongo okoti na kati ya coutume osali o respecter coutume na bino basengaka boye Dieu merci. Mais mukolongo sikoyo oyo mobali akokufa bien mwasi akufi yo boy coutume ozonge pas pasteur assemblée yo. Cela veut dire que coutume kolanda yo oko sesengana botu na basi ya bangala ba oyebisa bino okokoma bilobela
okobima mupepe vina yo kozesu malamu te eza lokola ndeko na biso Marcelo asesengani aboyi kosala la coutume aboyi ba famille ya Blanche baloba mwa liloba pona ye mwa pouvoir wana oyo andimaka batandela eli puta andimaka boy aboyi yango et puis aza ko reconnaître yango ke akosala azolinga kosala ngo lisusu te donc ceux qui Marcelo abali sikoyo akobala isu na ba coutume te parce que amoni ke coutume ezo kangaye mais ya lingi kosala la coutume te bande konanga bol mama te ya musu ba pasteur ba te rabino bokeba mengai na ote ya bino ki soki obalaki na coutume et que okufeli mobile mama kanga motema mutu akoya kolala yo na coutume azate mutu akoya kokotisa yo musapi na Nice azate bakolobaka maloba bakopesa yo kaka mai oya pompe kende kosokola bakosombela yo liputa kende kolata mama kende bala papa bakosokola bakopesa mai yo sokola bakosombela mwa veste papa telema eza eloko ya pasite boboya kango pona nini ba pasteur bayebi pona nini bakimisaka bino coutume parce que ba pasteur ebele baza ba pasteur ya ba diabolo balingi bo s'enfoncer na difficulté eza kitoko te yango na moni ba mindele babalaka na coutume wana te parce que bayebi ke coutume ekangaka bato mais tango biso to balaka na ba coutume cela veut dire parce que ba tia biso na mutu so babali na coutume te libala na yo eza te respect libala ezate ba baby saka mituna biso bande konanga esalaka ke siko so mobali akufi yo okomi kokima coutume te mutu nyoso soka kufi bazongi saka ye na famille na ye famille ya mobali ba oloba yo pe soki mwasi okufi okozongi sa mobali na famille na ye famille na bango mutu ko décider ba osala bo bande konanga ka tokolanda na boke binyoso nanu maloba ya Marcelo concernant koluka mwasi ya sika concernant koloba ke kote mususu na kolingi ko balate entre temps tozo baté abeli liboma ou bien aza normal ba pasteur ebele bazo kotela ye oh bino bolinga ke ko sale kobo bino bolinga ke sale kobo ceux qui azo ko komi kangate eza soni bande konanga pona nini monde mobimba bo vivre kana ekobo bande ko eza kitoko te botu na basi babala mindele botu na ba mindele et rapport sexuel eze loko moko eza bachaka ngo le sheki bazotala non évolution mokili baotala non mboka ezokene nde nini bino kaka mboka mobimba ekobo ba pasteur ekobo ko bota bozo botondisa mboka bana batu kolia malamu te ba classe malamu te basi bazokufa na ba couchement ngakuso nazangi na Congo na ngana bota bana ona bote bele boite ndenge na o na songo ya bala sinde bazokufa na couchement na linga ko sala ngote bande kuna ngai bande kuna yoka ka songo so na omona basi ya Congo aboti moko mibale misato mine na bi nzambe na mboka oyo okena kushimoze bate soko kozonga soko kozwa hémorragie soki ndenge ni bande kuna nga bomi lengeli malamu vraiment boke bana ba enseignement ebele ezali erroné ezali kitoko te obalaki na coutume okoboma libala na coutume mobali mwasi akufi okozonga na coutume okene koboma libala na église pona babalaki na église bino bokomaka okutu obali même na église te mais bobalaka na coutume mwasi akufi okepa pasteur asokola yo est-ce que ça na sens ça na sens te obali kutu te bande ko trop parler pe tuer toleka toyoka na Marcelo na bokebi nyonso avant to tia wapiti pona epesa sens. Voilà. Toyoka yena awa bolanda yena bokebi nyonso wow. Posez là. Voilà, merci pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Voilà. Bato ebele bazolinga balamba maloba ya Marcelo. Alobi bien, Nzambe apambola ye, awumela na célibate, azwa pe do ya célibate, ako tarder te. Verbe tarder. Est-ce que vous comprendre verbe tarder? Tarder zeloko donc nako tarder te nako sala mbangu. Donc une année zebele, 6 mois zebele, 2 ans zebele, nako umela te pona na zwa do ya célibate. Et puis azana vidéo moko boye na yebite soki na zana ngopo na bomba bilo na ya mike
Et pas azolobake, ye andimela ki Jésus-Christ est sauveur. Andimela blanchité. Mais tant wabala ki blanche, aloba na miso wabatu. Que na bagi na ye alobi zamwasi nanga na boyende ka bolobaka na pasi na bisengo nananana sikoyo aye kolobake andimela te mutu moko pete ayaka kondimela mobali na ye tondimela ka Jésus-Christ de Nazareth. Mais tous en amour parce que Jésus nous a dit même alobi boni okolinga nzambe okolinga Jésus oyo monité. Mais mouto kuto moni ozo maltraité ozo mona. Donc bande konanga bo like mission bo partager en makasi Marcelo atalaka bo partager et ko sunga e so qui a changé ma kanisina e so ka vandi si famille à blanche et que a zongi na coutume et que a commis bien nzaba ko baksela ou quelque chose bande ko tozo kende. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et puis, Mikolo, a comme Mikola taka bongo. Ba veste était, mais ba bouton na ye eza ya kofungwama. Alati polo ya sexy e kangie na kati, ba bouton ya kofungwama. Bande ko pona nini, asala nini, azo tinda, azo bipe ba fille, et puis azo bois ke la bino, o bozo bate ba mari de nuit. Ba fille belé bazo mona Marcelo na butu, ba fille belé bazo monete parce que Marcelo azo ye la bango, parce que bazo sala ba idée, nzoka ndaza kakitoko boy, nzoka nde boy, aza sexy, botala, mais soka kangi chemise na ye, mabe eza wapi, bande kunanga, yango na ola sabe. Dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Ils ont passé. Soko lingaki motu faut ça. Ba prédication nyonso. Alléluia. Abi eza ba coutume ya mabe na kati ya Congo, soko lingaki mutu faut ça la 5 ans, faut ça la boy. Non, il y a pas de coutume comme ça. Eza pété coutume moko pesate. Yonde okobala selo ya ko respecter moi sinao. Quand si tu respectes ta femme, okoumela na veuvage. Ou bien tu respectes ton mari. Mais quand tu ne respectes pas, c'est ça que okoumela te. Tu vois? Et kozala eza bien te na même na bana robota bana na omoko tu les respectes pas bino mobo yebi biso basi ndenge to yaka kokanga bana bambanda bandoki oyebi surtout divorce ko tout mais maman kufi so ko tout divorce maman bango aza mais ce que maman kufi boyebi ke maman na ndenge ndo tala bana wana na miso mabe et puis nga na kolob na tchaka mai na monoko te bana Marcelo baza bandundu yemoko pe ndundu raté. Est-ce que moi si ni na koya akanga bana bandundu ndokite foza ka bana ka ndundu lisos obia bali soki moi sa mundele po azaka na déjà mais biso basa ba congolaise na ba église okatozo kende kana kati église na ye moi si wana ye moka na mateya mso koteya akanga bana blanche ndoki. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà bande kona bandeli yango pona bomona ndenge Marcelo alati azo pikolo enseignement nyonso azo kanga ba bouton te libome bandi ya. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Chemise et fungwama. Dans ma vie, j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, mais batu bavali pembeni na ye botane balati bakangi ba chemise. Amen. Batu bavali pembeni na ye botala batata na ndi bakangi ba chemise na bango. Mais c'est Marcelo oyo atiki chemise e polele yangwana nani nya orange na kati. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Eza passe libome bandi e bandi e tolongwe wana tokei awa c'est tout mon ango je crois na suka Marcelo aye côté ya biso makamba coutume nanina si sa Marcelo pona tanto okota na wapiti eza oyo na ebité voilà je crois bandeko eza pasi na mawa pisa pasi ya bandeko na ezo pesa pasi voilà son. Na âge no bando tia balitoy. O bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa.
Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'Enjil. À mon âge. Alléluia. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épousais une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy. O bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'Enjil. À mon âge. Alléluia. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épousais une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy. O bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'Enjil. À mon âge. Alléluia. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épousais une bonne femme. Na. Azo reconnaître coutume. Que ce que bali moi si mususu, oko sauter ba pagne, oko sala boy. Mais Lelo Blanche Akoufi a rejeté coutume. A boyi na motema moko, a lingi kutute. Kolobe na makamitali coutume. Mais bon mon ande pasteur a okoma liboma. Bota la ba prédication na ye akala banda olata ba chemise ba afungola ba bouton. E liboma e bandaka bongo. Bon, comme il a fait pasteur à liboma, foolish pastor, ya liboma yaya, ya liboma. Ok, bande konanga bon tokei to landa docteur Wapiti. To bande na tchena no mois avant, boyo kana moins explication muke, soki muta kufi ezalaka ndenge nini. Après boya ko krota na mozindo ya docteur Wapiti na ochaba commentaire mingi te. Sinon tu t'oses attendre embelé. Ndenge nini a lobeli pasteur Marcelo. A beteli bordure ya kosakanate. Qui est docteur Wapiti? Azali mutoyo azaka mingi neti na spiritualité moko boye. Ayebaka ba monde wana ya kokufa ba monde mystique ba makambo ebele. Vraiment za docteur nango atangeli yango ba classe minene ba livre minene. Alors, tant que le docteur Wapiti toko le kate to pesa Gisèle Diamano Bambote ebele parce que ayambaka e mingi Soleil News et Faux pe na yoka sous chaîne wana te ye pa banda ko Solange to pe Bambote ebele pa banda ko yamba e trop. Alors to landa docteur Wapiti oyo boye biete na kolakisa bino na ba photo na ko tchai na miniature boko mona docteur Wapiti boyo kaye et puis tokolobani bande ko muto mayele ayoka ka nyonso muto mayele analyzaka nyonso muto mayele a rejeta ke lo côté oh muto aza muta spirituel na yoka ete non parce que Jésus aussi azaki na kacha spirituel ba mage o bayaka ko batoli boso ba mona Jésus ba mage na baza banani ba magicien baza bata ba spirituel ba bango ba nde kotanga ba soleil bazotanga ba ligne ti bazoyeba étoile parce qu'à chaque fois mutu oya bota magazana étoile makasi étoile na ye dessinaka likolo bato ba magicien bandoki ba monaka yango bomona bayaka ko ataka ka bato ba bota une étoile bien maman so boti mona no avant bato baya ko mona il faut ko prier parce que Jésus Christ ye azaki papa na azaki nzambe déjà sambela ki a protéger ki mais yondengo zanda so boti mona protéger parce que tant abota mikaka étoile na ye ya soka za étoile faible etikali na ngoka na mabele mais soka za étoile makasi e mataka bandoki ba monaka bato ya bonzambe ba monaka ba magicien ba monaka pona basala mabe eza facile soki yo maman obatela ki était alors to landa ye na boke binyonso et puis on va écouter to landa en paix mowe azalaka susu na likamute tibotika ya ki de quoi affronter maintenant makambu ba dossier ya que nous kuta na sa mabele par rapport ya ba comportement na ye ya makambu ya sala ki na bokilio akinokuta dossier ezozela ye okuta dossier après 40 jours akoyenga awa après 40 jours et 40e jour bakoya kozoyer maintenant dossier na maboko pour atteindre ko affronter maintenant makambu tu comprends pasteur Marcelo qui t'a donné le droit d'aller na cimetière ya Blanche après na 40e jour yo mosai na nzambe oboyi coutume
Et le 40e jour, et comment la Bible sikanike, na 40e jour, faut que ça la pierre tombe, les moutons à Koufi, na 40e jour, faut que ça la bouille. Mais toi, tu étais parti, entre-temps, tu as dit aux gens, ceux qui bokundi moutou, ko zonga lissou, place, bokundi moutouté. Yango bon, na ba cimetière, na biso, comme salité, ba cimetière, na ba yabande, ko zo beba, mais soko yena poto awa, surtout na mboko ba bengi Danemark. Soko ke na ba cimetière na bango toujours à ta place moko ebuka nezate ba tika kutu ba espace mutu akokende ovandi na ozotanga livre na yo ozotambola no na kati ya cimetière na Danemark eza lokola parc. Vous comprendre. Mais Marcelo qui conseille aux gens bokundi mutu bozonga te. Qui va prendre l'entretien de ces cimetières là? Ya bon na Congo ba cimetière ezo bukana bandutu nyoso ya binza basundola. Alors, so bozo sundo la bande konabino, et que la Danoise a commis présidente de la République, ou bien maman ministre, na yé na bouki ba cimetière nyo son atongi bilo omsous. Parce que vous négligez. Alors, ba terrain wana, ça va faire quoi? Et robe ba pamba lele, razele, ba tongi bilo omsous, ba zumi kwa nyo so ba na force commis. Après, bo bien maman nandoki. Parce que bino moko mate ya bozo ya nango mate ya salité, mate ya kobeb ya non respect ya ba mort. Au contraire, même na Bible, ba yebse ki ba na Israël, place nyoso bozo kende, bo mema ba osma, c'est ça qu'on dit non les termes, je crois bien, hein? Wana to pesi mama ya biso, mama Bibi na kati ya, je crois Belgique, voilà, mama Bibi ya te ya kana français, ye français le poto pende vanda, hein? Alors bo mema ba osma, hein? Mami kuwa na bino, place nyoso bozo okende. Pona mwande konanga derrière miku wana eza na enseignement ebele o eza caché. Mais bino bo sakana nango ba pasteur bazo kokosa bino. Si vraiment ba pasteur na banda olinga nzambe ba ote ya nzambe nani Congo elinga ke la paradis terrestre avant boto ke na lola. Mais comment Congo ezali felo? Toleka. Comportement oye abandaki osala na kati ya monde. Banani ba okezwe, banani ba oyozwe. Ba ange oyo baza ba responsable ya makambo wana. Ba oyo bakufi mikolo oyo bakete baza ayo bazo yenga ba kotambola ba place mo sabaki kokende. Ako bando tambola ngo, abando tambola ngo, ba pose ya ba biloko azalaki nango, abando kende ko luka ngo. Ko bisika keye zate. Le col est daté avec le son pendant 40 jours. Et qu'on va dans mukolo ya kataka motema, mukolo amina ye bimaka na nzoto. 40 c'est un chiffre ya épreuve. Bazou la matière qui est le chiffre 4, batiye na épreuve. Ce qui a l'équipe épreuve wana, si manangonde a traversé maintenant de l'autre côté, pour ce qu'on a tenu à affronter. Makambo lié à affronter par rapport à comportement dans le monde présent. Docteur, Tolandi Nandingo Lobina Biso, Tozano na likambo ya côté ya bawa, ya ba mort, surtout na likambo ya Pasteur Marcelo. Batu mingi, tomoni lelo polémique ezali pona liwa ya mwasi na ye, alikaki deja kufa kisabatika pe mana kimia, leo tomoni Pasteur Lobika likambo libala na ye, et pelisi sous moto batu ba maman surtout ba baza d'accord té parce que moto so a trop juste moto akoyi ko balate yango biso to retourner na question na epai na yo na ba papa ngana za ba papa belé ba sepelité chora mboma sepelité papa la biso oya TV Changu a sepelité soki to ozwa tanto ko chape TV Changu aloba kinini a sepelité bande konangai TV Changu a sepelité. Avant de qu'on a biso à répondre, sinon tu tokobosana, tokoki kocha TV Changu, boyo ka réaction na ye, que a sepelité, bolanda. Ah, il s'appelle Ozela. J'espère que tu yo kangwa. Biso tozo keneka, lelo nga na bino malembe. On a mon ami Kolo Soko Soginani, Tunasi, Soko Tunasi, Rombo Tunasi. Oh, Rombo, pasteur, on a comment il y a une source. Marcelo Tuna Salobino ya azo nini ya célibataire et donc ya kobala ainsi de suite. Bon, na moni batou ba msubi qui s'offusque ainsi de suite. Bon. Allez, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que na landara pena makambwana te mais
C'est normal, hein? Biso na toyebi na bomoto na biso, surtout ya Bantu, ya Congolais. Respect. Na makambo eta liwa. En tout cas, les gens attendent de vous un certain comportement, une certaine retenue. Il y a un use coutume, habitus na biso, habitude du coup tout est habitus na benyo habitus, habitude, na biso to yebi non. Soko le kamte les ali, on attend ya mutu comportement boy. On attend comportement boy. Ce qui y ont de konoyo a kufi, et na même matanga. Tozomona yo ozo seka ozo ngwenya ou bien voilà ozo la gisabiso neti que ozo non concerné na culture na biso on peut se poser des questions. Ah, comment mutu oyo akoyi se comporter boy? Et quand tu viens pérorer na face du monde que non mutu oyo lingaki ye mingi ainsi de suite, on attend de toi un certain comportement. On ne te juge pas. Tolobi te ko oza mabe oza malame. Quand même, la culture, on attend de toi un certain comportement. Mais j'avoue que depuis un temps, sorti en découvrant son pasteur, va fonctionner, monsieur Dieu, ça questionne quand même. Surtout quand on sait tout ce qui a été raconté, la suite, il y a l'Iwa, il y a moi Sinaé. Ça questionne. Voilà. Pour dire vrai. Mais bon, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais Nabomoto, quand même, allez, ça pose quand même des problèmes. Voilà. Moi, désinvolture wana à peine on sent comme neti on est aux alagi no pena touché bon et puis c'est encore frais. Voilà. C'est encore frais. Voilà. Allez, je ne vais pas comparer une maman avec une femme ou une femme avec une maman parce que nio surtout les ali bolingo bango nyo tuba batu quand tu dis perdre un être proche que tu as aimé. Je pense qu'il y a un comportement, monsieur Andekwana, on dit qu'ils ont collé Penzati. Ils ont collé. Mais bon, peut-être que Bango va s'inspirer. Nous avons mené Moutazo et Sabango, le Kwana va s'alaner, va qui se comporter Bongo, c'est fort possible. Mais bon, je n'ai rien dit, j'ai observé, comme tout le monde. Voilà. Boyoki, nabo kebinyoso, bateau bazo raisonner. Moutouama yel azo raisonner. Mais boni ba pasteur boni belé. Te, ngakutu nzambala kisingai, ke pasteur Marcelo koko wumela te. Bona bodo, pona ya zanan, aza champion à Magoda. Pona bandango na 7 ans. Mais non. Bato belé bazo lo balade de noise, yo yebiango api, pasteur Marcelo banda Magoda na 7 ans parce que bolanda ba témoignage n'était boza ba pasteur, boza ba fana kwiti, ye moko mtalobango. Cousin na ye à 15 ans, abanda ko bima na ye na âge à 7 ans. Cousin na bimi na ye, ti akomaka na 15 ans. Cousin na komi na ba 22 ans, ba 20 combien, ba koma banda ko beta Magoda na kati ndako. Mais moi na ndengwa na bomba. Pona nini azali race ya diable. Moi na Nzambe, tanka ba ngi ba benga simba yo ka premier jour, o belela déjà. Ta on a roloba. Oh te, ba tu ba viola ba. Non. So yo ba viola en tout cas. Tout le Nzambe osa racine. Voilà. Parce que va te commis, n'a pas violent, il a donné, n'a pas de menace, pélite, n'a pas de Nzambe, maman. Wana moi Nzambe, n'a la boité, moi Nzambe sala batonyoso. Mais tout n'a pas ni ba viola qui yo. Ezelo moko ezali semence moko ya mabeza na famille. Famille na yo pena papa na maman na yo ba yebi Nzambe. Nzambe yo moko po botami bien, Nzamba permettre ba violer yo. Ah te, Nzambe na bisote. Nzamba bolingo non. Ba ne to continuer. Nazo comprendre non mon docteur Wapiti. Voilà. Est-ce que les alaka bongo to de l'enyo mécanique expliquer biso. To bando ke na so. Un seul moko baza ba serviteur du diable. Moni. Oh, j'ai toujours dit ça. Ce qui m'auto a moni aya pour ça la débat contradictoire nangai par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Ndenge na ndoto to mamujise lumba na lobela kango batinyoso. Baza ne loko akotangisa ngati. Baza ne loko ya kote ya ngate on a landaka ba prédication na bango des fois. Et loko moko ba lobaka malonge zati. Siko ngapena ndenge na fandi bo. Na Yesu ko autangisa ngani na Bible. Ndenge baza lelo ko tangisa ngai te baza na ngote.
Pendant le lopa autant sangaki. Ma sœur diamant noir. Moi to bandeki ko linga mingi soit dit ça. Auti ko zongisa mulim. Pas même 6 mois, pas même 1 an. Olingyo bala. Bon, moi, si on a ce que olingyo bala, boye banaki na ye quand. Boye banaki na ye quand. Parce que, moi, si on a bala, faut boye banana ye, na nyos christique de lobby, 6 mois à 12 mois, vous devez passer au mariage. Maintenant, vous étiez déjà marié. Ouais. Ça tout attend quoi? Tu n'as pas eu une concubine à côté. Parce que la loi chrétienne n'est pas ici à nous. Oui. Et la polygamité, l'évangile polynien, et puis qui s'est mis polygamie. Ah. Bon. Moi, c'est à où tu comprends. Ah, na ba mama na biso ba leki ba mama na biso mini kutu ba yeba ka mama nzambo te ba kuma soki loba mobutu c'est pour maréchal nzambo ba mo ba yeli biso yaza ya ndenge nini ba uti na ye wapi. Na ba mama na biso ba yeba ka nzambo ba mo ba yeli biso wana te mais ba mo ba yeba ka nzambe ya véritable mobali ya kufi mama vandi 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 20. Imaginez-vous gagner en ligne pendant que vous êtes en voyage grâce à votre téléphone portable ou votre ordinateur. Imaginez-vous. Mais bah on va prétendre que bah on va y évangile que faut pas aller na bolingo. Moi ça uti kokufa siko mbala atanga na okoko bala siko te pour image moi sinanga neza kaka na. Ezana na ndaka. Ezana nukaka na ngai. Il faut na mutu akobala Marcelo boyeba ke Barcelona bandoko beto magoda na image ya mwasi na ya kufa. Okozala leste. Lobaka kaza na mwasi na ye oyo to balobaka wana abala ya ebisa bimisa ye asenga pardon ke nazalaka na nga na mwasi. Mais pona penza ke mobali akufeli bien mwasi akufeli na mwasi ngwa banga. Mais Marcelo zo banga te. O tu a dit donc ba pasteur kaka ba soif na ba soif. Ba pasteur ba soif na kati ya Congo. na vanda tina estirpe douleur wana nyonso sima ataka to kabwani kaka ko kabwana na ngoka ko remplacer moi si mususu directement wapiti kuta balade na pe ba étude sur moi-même na cela pe ba étude pour ona ya kozwa akutana na ba même problème oyo na kutana kina mote tangu na salade na oyo ya salade ouais. Maintenant, moi, si on a mon banana et quand, et le que zo bomisa bateza lokoso, surtout bande qu'on a biso basi, botika lokoso. Ah, biso basi na lokoso sondeni. Lokoso surtout, mais pas les peu basa na lokoso, mais ya basi nde eleki. Estika yo zoke. Muninga na yo mwasa wuti kozongisa mulimo vraiment azongisa mulimo mikolo eleki na mebeleki misuni na ina nepoli na se ya mabeleki yo po yiko welisa kaka mala moko kende kokota sango yeba yewa na uto kenda Blanche Apollina noté pona nini bambo makie makasi na Turquie bambo makie Blanche soto ke ko timola azana ye kaka intact so boyebite ale yo suko lo koso bino boyite basa ba pasteur ne ba nyoko makaboye boye bango te basa ne sengo te ebele basa ne sengo te mais yo lo ko lo koso yo wana zotala ngai like na émission benga mobile na yo Marcelo oyebisa ye ke bo temporiser aozaka mobile na yo Jeff ifonga yebisa biso avanda 5 ans Yemoka motema ne témoin malgré nga pe na ndima na ngango te mais tokoloba nini alobi afanda 5 ans na mwasi na ye basimba na rate tango bayambi Yesu bayebi ke ko beta magoda sans ko baleza mabe bavanda 5 ans pona bakangisaka bambongo nazo bate 5 ebele bongo bandoko zela nzamba lobela bango ube bazangaka mbongo ko bala na comprendre pete 5 ebele bavandaka pona bakangisa mbongo Jeff ifonga kene ko bala ye basa ba feti ti ba ko sangisa nzoto
bongo yo Marcelo yo za mosala nzamba ndeni parce que ngana yo sabino soki soko peno sambela ka solo obala te mais oyoka ka ba posa nzoto sona no sala prière wana te ya oloba nzambe sunganga nazanga na mobali te longolanga posa ya nzoto meka ko sala ngo okoyoka liso posa mibali te yo pe mobali okoyoka posa basi te nzamba longolaka wi nazala nga na mobali te nazala nga na mwasi te mwasi nanga wuti kokufa nzambe obengi ye soko yebaki ke opesanga ba posa nzoto mais obengi ye ti na se ressaisir longolanga nzamba ko longola yo jusqu'à ce que mokolo kozwa mobali osengi so nzamba zongisa kozongisa mais ebele basenga nzambe prière wana te ye ka nzambe lukelanga mobali lukelanga mwasi ale ba posa nzoto ekoti yo faut osaka ba prière andingwana tozo kende maleme wapiti avo atendeli nini précipitamment et là on dit les sali akende précipitamment au éviter parce qu'ils avaient tout, ils avaient de l'argent, ils avaient les honneurs, ils avaient des matériels, ils avaient des maisons, il ne manquait de rien. C'est comme moi ça koufi no ba famille royale ba kufa no ki bini je zakaka mindele so bazana bongo ba kufa kano kite est-ce que remarqué les kabwa si so mindele bazana bongo famille royale ba ka bango bazo kufa bini so mutazana bongo bazo kufa no ki pauvre kutazo umela ouais donc le koso bana basi le koso le wana akangi misu akomo mona bomengo muninga na ye moko awuti kotika bomengo atikeli bomengo précipitamment pourquoi pour quelle raison est-ce que tu as fait cette étude là avant d'aller accepter atona babombi basekele ebele babumu na bango bapaster wana ozomona wana babombi basekele ebele na kati ya babumu na bango na moi baye Jésus na butu baza na baloge na butu baza na maçonnerie na moi baye Jésus tozoyeba bango par rapport ya prédication na bango eza prédication apostolique te d'ailleurs il ne prêche plus parce que va faire des sociétés parce que kobete na ma solo va faire des sociétés maîtrise de la langue française pour emballer les gens ngai Pierre Wapiti mokuji wako docteur prêtre principal de la gnose christique bango nyonso nde bavandona na banga ka moko te azana mateya koteya ngai ngake na vandi pena boye na bini koyoka ya tangisa nga otangisa ngani ngaya otangisa ngani yango mona na lansaka bango défi na lobi soko monique okokosala na nga débat contradictoire yaka tosala débat contradictoire par rapport à la par rapport à la Bible que vous détenez là, moi j'en ai ici plusieurs versions. Parce que beaucoup de bango de vrais chrétiens, net l'église de réveil. Est-ce que baby que ba chrétien syriaque bazali? Est-ce que baby que ba chrétien copte bazali Égypte? Ba chrétien syriaque na Syrie? Ba chrétien éthiopien na Éthiopie? Est-ce que baby ba chrétien wana orthodoxe na Grèce na Russie? Gapia bango bote ya ba orthodoxe. Boyoki boyebi na Russie. Ko bango bakazanga neti bango ba chrétien évangélique wana neti boyebi ba chrétien bangunza na kina mamanyanga. Vous avez endormi la masse populaire par des prédications sans fondement apostolique. Bon école na ba chrétien. Bana basi botika lokoso yango no moni bozo ba chrétien ba baba. Yango moni bokomi ko pende avant pour na lokoso. Lokoso. Les temps sont difficiles. Bao bazangi esprit christique, bako monnaie ba âme na bango, bako zo ba âme na bango avec beaucoup de facilité parce que bazo ko capacité ba lingi, ba influenceuse ba bimi mingi. Ba le kaka, ba intimida kabatu avec des cils artificiels, avec des fesses artificielles, avec des mamelles artificielles, tout est devenu artificiel. Lokoso wana yango moni mibali pe mingi bakomi kobeba
Yo mwasi ya mwasi okene kovanda na entourage ya ba musicien na ba musicien na bazana ba magie noire na beaucoup de pasteurs bazana ba magie noire alors tant yo ke kovanda na milliers na bango yebaka ko oke kovanda na milliers ya ba anaconda yo to bala Marcelo bali anaconda balinga balia soki bazana nzala bazana baloge tata na yo ke la mutu mawa te pona epa ya satana sentiment ya maweza kati on te bouffe. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis des années, essayez chez vous. C'est comme ça que ma mère a retrouvé... Oh, bon, gars, le publicité dans la camion sur la français. Na comme dire en français. Et maman est... Parce que bazali na ba magie noire. Bango nyonso bazana ba magie noire. Ngana yebi yango. Boyoki ba Marcelo bazana ba magie noire. Yebi yango. Jésus bango ne surtout na ba pasteur. Il a tout à tolo. Mais bazali ayebi Marcelo na magie noire. Comment bazali? Oui, mais Jésus est un mot combo. Est-ce que Jésus le roche combo ne zaka Jésus? Est-ce que na Israël il y a qui le loba yosho bazali? Akomo na ba yosho. Jésus peut bazali, Jésus de Londres, azali. Jésus de Londres. Ouais, Jésus de Nias. Jésus de Londres, Jésus de Nias. Eza nango combo, eza combo. Moko yiswe. Eza nango combo. Eza nango combo hein. Yango moni bazozwa combo wana, babani kosala nango ba aventure. Bando sengela nango ba mabonza. Batala état ya mboka ti. Vraiment. Batala état ya mboka. Et pas kaka na Kinshasa wana, les églises dans chaque coin de la rue. Les églises, les médias wana, église dans chaque rue, église. Mais batala siko état ya mboka. Est-ce que mboka na tenezali soko talia ngoboye, olobi mboka oba basambela. Bon, to suka apona lelo. Et le ko bazo salela mabumu na bango ba fandi. Donc j'ai toujours dit, il faut fermer toutes ces églises-là quand il y aura la révolution. Amen. Ba temple na bango wana yo koma ba bureau ya ba rééducation. Oh. Na loba ko koma ba école. Et ko koma ba bureau ya ba rééducation. Mais to mona musika. Donc te wapiti loba na lobango avant que tu wapiti. Ezali mawa, Moto yo ba ko mingi pare. Motonga kaka. Oumela na yo Australino otonga na Congo azongisi mulimbo ya yo opekisi kitu bato bakenda na batombo te mais yo sokende na tongo ya mwasi na yo tu te contredis toi-même tu te contredis 40 jours okei Marcelo tu te contredis okino sani okiko sala batombo moko bizarre. Alors que Jésus y est pour le bagina pour le bi botala ba malita wana na libanda bazo pakola ngolangi na libanda ba jango ba karo ba marbre na kati kuna mutapola bambongo wana batombo wana ebele wana okebebisa ata ofena bandundu osala te alors ofena bandundu osala ngai Pierre Wapit nous allons révolutionner ce pays quand nous allons révolutionner ce pays spirituellement. Bah, passer on a nos la place. Il y a ceux qu'on va chasser, il y a ceux qu'on va les faire taire. Et leurs églises seront transformées dans un centre de rééducation, dans un bureau. Comment il est passé dans tout ça de l'autre côté? Avant, il y a un bureau moko à marbre. Major, colonel, il y a police, oiseau, assuré. Avant, il y a un marbre. Ouais. Tout ça, est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Moi, je ne trouve pas ça c'est normal. Ba bureau na bango ndé comme ba bureau ya ba colonel, ba bureau ya ba major, oyo bazo ko assurer sécurité ya mboka. Ils ont bâti et construit ça par l'argent ya peuple. Par escroquerie spirituelle. Ndio yo kamono sepela. Na lobela kabinoti. Kebe église to kozwango eza ya bango te eza mbongo a peuple mutu bazo tongango. Nous allons prendre ça. Papa Tshisekedi sala tango peti. Tanto oloba boy chichi salango. Salango. Hein? Ozoti kaka mboke beba boye pena be église bele ba maman na ba kosala sauver. Salango. Ba église on eza ya bango te. Eza ya peuple awa na poto eza bongo
Ce que sali et loko ya bien commun. Ce qui est disloqué, baby. Et qui est dans l'état. Mais les loso pasteur a koufi baketa la ba papier bo ya bananae. Oh, fondation Wosho. 7 moustiquaires babima. Bakoma boye. Allez, ba fidèle passe na passe. Hi! Miso fungwa mana gan. Mandeko. Sinon tu es amulai makasi. Na suka. Mais le bain makamba kitoko. C'est impensable. Aussi ça non idée oi. C'est vraiment impensable. Oyo mususu oyo mususu. Ake ko luka président Joseph Kabila a comme parrain na ye ya mariage. Dalo. Voilà nani. Dalo ko. Toye bani. Nana tekela ye ba instrument $18,000. My people. Voilà. Bande konangai na suki wana pona lelo silote kozala mulai. J'espère que vous comprendre idée nini pasteur nani docteur Wapiti azalaki nango sur Marcelo. Ache mai na munokote alobi ke bango so bazali ba agent du diable. Ache mai na munokote alobi ke bazali ko sel ba magie noire, ba magie blanche, ba magie rouge, ba magie verte. Alors nde konanga zo position na yo. Toyoka ka côté ya bino, toza pe na besoin ya kofinga na bino, toza pe na besoin ya ba idée na bino. En tout cas bande konanga o Marcelo asali eza exemple ya kolanda te. Ndeko mobali soki mo sino akufi pesa temps surtout soki obotaki. Soki obotaki na wote mutu pa kotala wazate, mais soki obotaki quand même bana nga kutu nazate ke au respect à ba mort parce que les morts sont morts de banso baloba mais bana na yo parce que même nga papa nanga soka sali makamba bongo na kotika la kolinga ete na koloba ke de vivant de ma mère olinga ka mama abisote. Alors sko yo ozana bana oyo bazana ba handicap na nzoto ale olingi oye na bango mama moko boy na ebite tant nini yo oyekoli mama wana oche litoi na période nini na période yozo le la mwasi na yo 40 jours ekokate yo oche litoi fiançailles bo salika bo bandi ya ko préparer mariage makambo zoloba eza kitoko te. En tout cas ndeko Marcelo zonga omeka ko rectifier vanda otala bana mwana noa bébé azana besoin mama sikoyo te azana nunu na ye et puis oza mama na yo na tata no bazana bon moyi mama ya Blanche azana bon moyi mais pona nini te soit kozwa mama ya Blanche o vanda na ye na lopango malgré akoli mais abwa kaka pe mwa lisu et pas ya nunu parce que nunu pe batika kayeka kaye moko na mwana te ba nunu pe bazaka mitema mabe akoyi ko beta ka pe mwana wana okoyeba pete. Alors il faut zana mutu moko ya proche ya famille na yo ou bien maman na yo na papa na yo okope ko longola bango na ndaku na bango te bandeko okope ko zwa mwana bébé oke ko tika ye pa ya maman na yo na tata na yo na nunu ba bokole kuna bokenda kotala ye ba yana ye ba kenda kotala ye chaque week-end bokendeke kuna e ko zana ngo pe mabete ti mwana na kokola quand même opesi chance aye bata ko yeba mo distinction aloba ta ko loba pona maman mbanda wana soka ye quand même moi nana zata na ba force nae. En tout cas Marcelo biso tant que ba femme en tout cas tozo bisa yo okobe bisa bana no ya bandundu bako bima makwanza soko zimwa si mususu o regretter ba bima ba pota parce que bango bazanga na ata bazaka traumatisé bazaka ka moni de biso tozaka kosoki likambo selo ba chair de poule bango soko esaka ba pota na munoko na bambebo na nzoto parce que pona bango eza facile ya kotoboka ozomona yo pe omona ke chair de poule salio elexi ke corps vimbi mais le col oza makasi o comprendre omona eleki kaka ba bineta ba buibui problème ba pote ko sala bango alesko mama mo ya mbanda ye na ye ya yeli na ye libumumune na Marcelo ayeli na ye masoko Marcelo ayeli na ye mbongo Marcelo yo kanti mwasi na osani a occuper bana wana Marcelo yoka conseil ce qui to loba boy parce que to lingi yo changer au bébé c'est la communauté te a bon attendez sali bo partager bo liker ba mbote ebele et pas ya maman Marie bande ko nango lingola ta bijou kitoko ko hésiter na ote oh kaka or te so so liaka na mungongo nae mais okobima propre et puis ko nzuluka na ote tim ko loko kufa otika ngoka bongo ba no kutu ba okanza babi et o ezaka garantie ou bien ezaka bijou o comprendre kende pas maman Marie na galerie
obikaka ya marina na galerie ke baba kosa ote nzela minu likolo nzela minu na se pona basi bele bakosaka o ezangai te eza yete tolongwe wana topesi ba mbote ebele epa ya ndeko na biso mobali Mike Schengen na kati ya Mons toujours topesi ba mbote ebele Mike Schengen voilà za na mwasi kitoko na kati ya Kisasa mokolo ezali topesa kombo na ebo sepela et puis toke mbango tolobi wana azalaka grand frère voilà Willy Lubokolo na kati ya Liège la tatala te Bogara ya mwana Matadi ya yo yangwana sans oublier son grand frère Anderson Lubokolo na kati Allemagne botika la malamu na pesi ba mbote belé ba onyo so balinganga ba mbote belé puis na sengi merci na kokotika mote et pas de konanga mwasi na kati ya Londres kaka na Londres je crois en Angleterre alobi la danoise na kotiko bongote a pambola kinga na monta moko na boyi koloba ba jaloux ba ya okota et c'est pele sai motema nanga nzamba mona yo apesa yo ebele parce que to yo kana soki o tindelinga kombo na oke natanga ngo na otanga parce que so muta pamboli yo pe fo pambola e vraiment yo pe soza na moi 50 100 ko hésiter te so pamboli mama la danoise non c'est pela makasi botika la malam aujourd'hui c'est le jour de mon fils c'est son anniversaire l'anniversaire de moi Nabino Samuel anniversaire na eza lelo Nzambe a pambola et puis azoke nepe na université na ye le 21 à Tikindako akei kosa la vie à université. Vraiment mon fils bien-aimé, je t'aime vraiment motema nangai. Bon anniversaire à toi, des gros bisous. Maman t'aime tellement, tu ne peux même pas imaginer. En tout cas, sois heureux parce que tu as une maman très forte qui t'aime beaucoup. Voilà, bisous à tout le monde. Bye bye. Ingénieur nangai akei bondo mona kaba vidéo nangai moué salibu moué kwei boyo kaka son. Bye bye. Oh, oh, oh.